La famille. Bonjour la famille, bonjour notre bino nyonso. Bola ike bo partager. To solo la ndambo. Bola ike bo partager to solo la ndambo. Kaleka, Christia Kaleka, bonjour à toi, bonjour. Bola ike bo partager, bo tapoter, bo tela nga pe ba fleur e balinga nga e balinga na kaka e bo tela nga pe ba fleur. Voilà, bola ike bo partager. Baba cook baza wapi? Baba cook baza, merci na ba fleur na bino, merci. Famille libota boza wapi? No bolingi batu nyonso baloba bozwa kiti botia bovanda wana. Bozwa kiti botia bovanda. Likambu ya bakuku o na famille libota to comprendre ngo lisu te. Lelo kwa na vita to solo lango. Likambu ya bakuku na famille libota to comprendre te, likambu ba théâtre na biso tozo comprendre ngo lisu te. Théâtre comme le kwa musique. Kala théâtre ezaki boye te. Toboye baba fan na Jibe Piana bas fan na Weranson. Ba Kofiette. Mutu da singa demande. Bonjour nde. Ibota, bonjour. Bao bazolanda biso. Bonjour la famille. Boni. Bien maman nanga. Naza bien, hein? Naza bien makasi kala. Moi ete naza batante nga akotaka so mwa te eza na chauffe so te eza te na pemi. Bata. Yobi ka Apesi mbote na bato bazolanda biso partout. Maman kabola partage moko bien. Mwana ke classe te. Te azaki na malaise moko nde na boko no tika ye. Viens donner, Meli. So ko ti dezo sura na ya sila na Belgique. Ya nani? Nazo sura na makambo sila na Belgique. On va préparer le foufou. Moi je cause avec maman. Oui, merci. C'est la problème que omoni mamunde olobi ke no théâtre yebanaka susu te tokomi na rivalité ya Wera na JB. Bango pe batimbela balobi po sala bese falo bo créer rando. Bato aka oyo bazo clasher kan oyo bato aka oyo bazo clasher kan oyo. Mais so landeli bango mibale wana. Belvi na Sila bayokanaka na bango, babenganaka na bango. C'est la première biso bato ka ba entourage nde créer biloko wana, bureau nde créer biloko wana. On va créer ça, on va faire pas. Nde tokomi koyoka no Sila financera bato ba finga Belvi. So tali bien mutuloko Irsil na tikala na koyoka te ezala kaka Sila ka bato Sila nde bayaka kaka pona nini. Bato Sila bayaka pona nini. O bafini biso boy, o balobi boy. Babi Sila aza aigle, aza lokola fali. Yango yobi ba warrior bazaka shosho. Yango baku aigle na bango aigle na bango amona musika yango basilika aigle. Mama soki tokei na rivalité ya Wera na JB ba warrior wana baza eloko te. Ba Wera na ba JB nde basala mama baskando ya kosakana te. Yo oza na poto yebi bien keno ezaki kan ya JB bino bato ya JB boko nyatana ka Wera te. Mais ya lelo ekomi siko ya ndenge moko ya mabe. Ekomi kobomana ekomi na kati. Oui. Ba poison kosalama. Motema mabe ekomi makasi na monde ya théâtre. Quoi?
Non, France, elle ne fait pas ça. Belvina Sila, il faut tout ça la stop. Toyeba ke Sila na Belvi, baende ko travailler pour la drapeau ya mboka. Batika ba na bango famille libota na Abakuk. Po baka bango boke Belvi azaki marraine ya chaîne ya Sila. Belvi kutu mutapesa mundinga posa idée a créer chaîne na ye. Donc tu mundinga idée wala tu. Ko kote la Belvi, ko kote la Sila, ko nga na linga bango tu. Yango emo na to la za Abakuk, bela za famille libota, po comment pesa buzoba. Na bezo banda pa ya nani nana zo banda nana zo tinda ndeko bali nazo yebisa yo batu o balika ba problème ezaka ba abonné na ba fan po nga moko na brango nga naza na page po yo yebinga na TikTok mais batu ba yebinga pe la réseau sociaux su ba yebi nga naza na page nene réseau na actualité et nga ke lukila problème makaka na ba fan soka mutu kombo na ngomona mutu akobenga sala ye besoin te bona ye binde kole bona aussi te manga za muta politique te na ninga polémique te na ba oli na te ça veut dire ba boni na biso ba fani mutu baza be lelo bato baza na réseaux sociaux ndeti to ta dit ba sila batu mususu ba Naomi batu mususu wana comment ko vivre ça pour la ba fani mususu akoya ko peseka idée moko boye oyo ka kisi ba ka likambu moko boye fani wana aza capable kobengela biso apese mbongo mpo baka sala boye zomisa boye po soki olobi te mono lokola nde toza zoba oza ndeti yuma nzoka te yo ye mpona osala mosala na yo yo ye kopesa mayele oyo ozalaki nango oyo obombaka kala wana oyo bato basila azosala batournage mpa bato belbe ozosalasala mpa bato lelo belbe acreye ya ye sila acreye ya ye bafani nde botika babone botika bato mibale ala tranquille basala mosala na bango nayebi te ndeko na bamabe oui non ozoloba bien c'est la problème eza boye eza mpe na bafanatique mpe surtout so olandeli mpe bamakambo oyo eyaka mingi kaka na barando ya bato ya poto eskisi nga mpona moya ya bato ya poto bolimisanga ce n'est pas tout le monde eza nini eza ke bato ya poto so bazokomisa motu tel azalaka na bango soki ameki kaka kodekone bakokende oluka motu mosusu babandi osoutenir ye bapesa mbongo abanda kofingela bango motu tel ozomona majorité eloko wana eutaka ka na poto tellement yo ozosoutenir kingani neti neti exemple toza na yo anasoutenaka yo yo oza na poto mais okondima te motu mosusu aloba mabe na nga okoya koyebisa nga Chris tala balobi na oboye nalandi chaîne moko boye batangi kombo na oboye mais si c'est comme ça tozosangisa mbongo biso totia exemple biso Abakuk tozosangisa mbongo uso biso leni OTD parce que je suis un groupe OTD association de OTD tozosangisa mbongo tozotindela yo sala boye ozomona babiloko wana ntango okoma na niveau ake artiste nazala deja na bafana na nga bakango fanatique na nga baza na poto basangisi nga mbongo mpona sala boye nakosani problème eza ya biso omoni bajibe na bawera mare basala barande moko ya bato bakufa oyebi bien ya famille kabana aucun jour oyoki jibe alobi ke nga na wera oboye na boye aucun jour omoni batuni wera mutuna boni jibe yo wera koloba wa master na nga mais wana eza musique so batuni jibe akoyebisa ntione wa mutu na nga eza musique pourquoi banda oloba bongo parce que bayebi ke no en dehors ya musique eza na vie mosusu ezozwela biso quelque part ozolanda eza na vie moko ezozela biso quelque part osentir lelo nayebi te eza internet nde ye kobebisa toki nini ye kobebisa moto azogire devant public azobe nga na ye sur internet nga na ye ya komona to mokolo nga na kokufa ye aya te to nga na eske un star akoloba biloko wana ozomona biloko wana nde sikoyo ezopesa confusion kwa na bafana na biso nde utu kolobake bafana nde bakondira bastar na bango na rare mabenga na biso bafani nde bazokonduire baartiste comédien na biso mabe
bato wana fale batika bango basala misala ndeko nanga tozonga place moko omoni leri manike mpo na tie mpe foto ya manike manike leri afingaki singi mutu nyonso pour manike abetaki maboko ozo comprendre tika lobisi baba manike motor manike bapesi manike pouvoir bandeko na botapote bopartage babacook famille bota bato balingaka rdc mboka nso bokota bolobela problème oyo babetelaki manike maboko babravo ke manike asali bien te sikoyo leli manike ekoloba mpo na sila baoyo na sila bamoni mabe fale babetele kaka maboko mpo lere bafingaki singi leke babakuku mpe lemzerei wana lemsi mpe famille boto nazalaki wana basepelaki babetaki maboko ozo comprendre parce que bamonaki ke te manike asali bien alobeli singi sikoyo bafingi sila kuna mpo manike afingaka kaka bapoint moko boye sensible yalingi kofinga mobimba bota aza na bana nzambe apesi me yo yoki te afingi sila abotaka te ya omonaki me nzoko te afingi sila me manike mibengaka masasi calculate aza vrai tireur omoni bato lokola bamanike manike tinde akokufa akoyeba recréer bebese na ye bakosa bino te manike baza bato moko digere bato moko boye omoni tozalaka na motu moko ya famille soki aye ata likambo eza ndenge nini apesaka yango elengi bazangaka te sikoyo na Congo toza na manike na biso oyo apesaka internet elengi aza na bamasasi na ye moko soki akalkule abeti yoka moko internet eyindi mpo na mona mpe biloko ya malonga conseil nini oyo manike apesaka bato na internet awa eza te ya émission mobimba bo manike avandi mpe boye bato bazolanda manike azoloba me balandaka manike soki ka aye kokalkule nzoka manike azosala vi na ye azoluka bambongo na ye neti chaîne oyo asali wana bafuti mbongo na to $100 so $200 esila avandi na ye azokalkule so eloko mosusu nini nakosala nini nakolobele nini lisusu nakosala ndenge nini ntango akotire lisusu nda monta de vie azokotisa monta mpe bambongo bafuta ye ta moko bakosaka ye na ba $100 ba $200 esili ake na ye nawi manike azotuka mitema bato sutu baso baza baproblème ya kobota manike akomi kotuba bango mbeli manike ayebaki aza mama aloba meni nzambe apesi ye bana ngai nde naza boye manike asala makambo nasala ngai ekipaka ngai te mais le problème etika kotouche baso bazobota te mpo awuti na singi aye susu na sila bisalo mais bato mpe oyo balingaka sila bisalo basiliki balobi manike yo ozofinga sila bisalo abotaka te bongo nde belgi abotaka ozomona sikoyo rando wana ndenge ezoyela me bango nyonso baza ka moko te entre belvi entre sila bango nyonso baza nka moko tolongola peshanga mpo na okaka peshanga bota aza so na bana mibale je sais pas nayoka bamisusu moko bamisusu mibale voilà te mibale mopesha aza na bana mibale ok c'est bien seka bango boteleke to baomona mwa bakalme wana yazobota yaya omoni na vi na lelo omoni lelo ekomi esali mpasi pourquoi so tolande tokendaka na va normal akebo motu kaka en tant que motu ta moko nzambe apermettre ateke bango bazwa bana nzambe apermettre bango bazwa bana mpo nde eza baza mpe na sosi un jour babenga mpe sila mama babenga mpe bien sûr okozala nao na mbongo na mokili oyo kozala na mbongo biso toza babantu toza bamindele te une telle mère nyonso mama nyonso abengaka mama na se mokili en tant que africain alingaka un jour abimisa mpe makila na ye to tozongi na kati ya bible abraham azokende kosambela obi ke nzambe nga nakokufaka boye biloko na nga nakopesa ngo nani ozolanda nakopesa ke yazi oyo aza lokola mwana soki noko na nga mwana noko na ngai siki ayoki mpe pusa ke un jour mpe nabimisa mpe makila na nga oyo ya ngai makila na ngai c'est ça esalaka pasi mais kote manike azobunga trop eza kotouche
vie ya mutu o mutu azo vivre okosana analyse c'est normal si la salibo c'est no o attaquer sur musala o attaquer Bervi sur musala mais oui mais ce n'est pas oye bakoloba keno abotaka te manika aza nzambe te manika aza nzambe te nde uti koloba keno akumisa nzambe mpo ye abota bapapa yo moni bambula ebeti na kongo na makasi te mama ake eglize kosambela nzambe nge eloko ekabwisaka nga ndeko nanga christian mama ake eglize kosambela nzambe atiki bana na ndako ayo kokuta mbula makasi bana nyonso bakufi bana nyonso bongo oyo ozoloba nga nayebi biso toza bakongo nayebi ndeko moko na bumbu papa langa aboka bana 4 na bumbu famille ya mwasi bazoloba mobali ke po bala kaka mwana na biso biso bakongo ye mpe tata wana manevre ya kobala mwana obi basali nino na mwana moko pa ndeko te basuki bareglaki ye ndeko ndika bakozocomprendre te mpo bayebisaki boye ndeko oyo olingi kopesa mwana na biso te mwana na biso akozonga ndenge azalaki soko esamba bumbu na bumbu bazoyeba bumbu bazoyeba lisolo eningisa balobi na ye te soko obali mwana na biso te merci na balike mopepe Lokoki TV nde makambo bopartage mpo bato bazobota nzambe moto apesaka bana ngai naza na bana nayeba eteke oyo na kobota mpo oyo na kobota te bamosusu babakoloba ngai nde naza fi ya barbe nazala mwana bamandefu bamosusu babaolobaki mandefu bazala na baproblème ya kobota bazala na badifiki me ngai nabota so nabika lelo kala azwa zengi nabota naza na bana 5 na kobota ça veut dire nzambe nde apesaka bana oso ndeko na ngai soki nzambe alobi non ndeko wana na bumbu balekisi ye na mwana moko mwana mibale me ye azokomprendre te ke leke basolole na famille alobaki te ngai mwana na nga kozonga ye moko akoyala ndako na nga te na bana ebele nzambe soko adide ya vi na yo te bokangaka minoko na bino botika kofingaka bato tozela ta me misere marie misambo ayemba zela mokolo ekoka nazela ntango na nga kino kokoka kino bakosalela ngai nazela saison mutu nyonso aza na ndeko wana azonga zero na bana 4 azonga zero ndeko mobali atike na mwana moko obela makasi akoki komitalisa balobi maison ebeme euti na fami ya mwasi bosalaka réunion moko boye bosololaka baloba noyo obala mwana na bango yo ozo bozala mbongo te yango bayebisaka oyo mikanisaki mwana na bango akozonga maboko pamba akozonga ndenge azali si okoya kobala ye me abotaka bana 4 papa na nga azali na bana 4 lelo mwana mwasi azonga ye maboko pamba ti abandela kobota pete bana wana soki olobi ozongisi lelo mwana na nga oyo akomi na 5 ans soki wana azalaki me aza na 10 ans soki wana azalaki me aza na 15 ans omoti kokoma ozongisa mokili nsima bambula oyo ebeti na kongo tani bato bakufi ngana tata mama na nga tobota mokolo moko te me mbula makasi ebeti tokufi mokolo moko pepe kongo tika mitema mabe totika mitema mabe toningani te omoni macron aye na mboka na biso bamemi ye na bandali c'est paris balakisi ye ka biere apart alaki macron eloko te balakisa ata macron tala nzela koto eza akobeba koto courant boye koto boye balakisi ka macron tala nde tomelaka biere bandali c'est paris abakuku famille ebota totika sila bisalu na belgique batravaille mosala na bango balakisa biso te eza na makasi baza na inspiration moko boye bazopesa na youtube totika eza wenge te eza jive pia na profite arrêtons bolekisi nga bakuku oyokanga famille omona bamama mikolo bindeko na mobali na bapoto awa tozozwa ta ya kobongisela mibali na biso te bana te baoke bilamba chiffoni tozaka soka motu bandi live soki bokosaki wana nde kobenga na kobenga sila mwana mabe belvi makolo mafuta ezwa te yo sala mutu yo ozokona niveau na biso toza ya papa kasi mitema mabe ya bakongole
yango eske belvi na bafuta la biso ya wapi? Au contraire biso nde tosalela bango ba publicité. Mama merci de kona ngai eza na belvi baopesa te nalobela sila walai wa bilai so bolingi nalobela belvi bapesa nga kanyoti nanga bapesi nga mbongo nanga sila bapesi nga mbongo nanga nakomosela bango actualité belvi aza journaliste te aza artiste comédien sila aza artiste comédien ndenge bokoma kota bango na baranda bamusicien ya bajournaliste omona bamama koni mama misusu aza belvi mosusu aza nye pour sila ngai nakoki kozala ti na minoko na bino boloba mbongo ya youtube esala yango eloko te mais bozozwa temps ya kosalaka di lundi au vendredi di lundi au dimanche boza na chaîne ya youtube mpona kolobaka makambo ya lukuta mais botika bango botika biso boye tozala na bachaîne ya youtube omoi mpe betaka 2 mois na kosalaka eloko te mais na olia na ovivre mais yango bakosala bongo bazala bazokodisila na belvi 2 ans 3 ans so bacontinue boye ndeko na bachaîne oyo kekisa soki bakontinue boye belvi na sila famille liboso so bozotika bango bazwaka aspiration na babutu te omoni bato basalaka misala na biso wana bakomedi o bazalaka te baza lokola écrivain calme baotala plafond azo raisonner lobi na osala inspiration nini neti sila alingani kobina alingani boye belve alingani mwa du mutu azwa mwa inspiration na ye na mbetu lobi na lobi na tableau nasala calme moko boye bato mais famille libota bakuku baza lokola bato moko boye ondire batindi bango baya obebisa sila bauti koseka belvi mama olive aboye belvi mama olive aboye ondire belvi alobaki na bango ke contrat na ye azwi pa mama nani mama olive eza ya libela ya vie est-ce que alobaki non soki belvi alungu ika mpe baninga place sila azwi mpe kita avandi olobi kari mokondi ye asengeka moke pusalanga na vanda sila mpe asengi belvi pusala moke nga mpe na vanda ta osi mpe baotravaille ensemble bino boyebi moye te mère non otouche point kutu moko ya bien omoni mpe bapoliticien na biso na bamama bakonzi wana ya mboka oyo nde bazobebisa mpe ka bastar na biso ozolanda pourquoi mama neti mama Olive wana ayebi bien keno sila na belvi bazoyokana te ozolanda une bonne mère ntango ozotika oyo ozwi oyo c'est-à-dire ozocreye nini kasi na bindeko langa eloko nini elaki ke mama Olive atiki belvi azwi sila ntango mosusu amoni otalaka babimaka bango mibale base na bavacance tomona mona biloko mama Olive ntango mosusu mama Olive amoni lokola sila akomi na population comme belvi nabenda mpe sila na belvi totravaille ensemble na nayebi eloko nini ngai na yo ndeko na nga yo lakisanga mwa bapreuve moko boye ezolakisa ke belvi aza sina mama Olive te tozokaka nde bato bazolobaloba non oyebi ke na Congo ezalaka na eloko moko moto akopimela eloko me lisolo moto akopimela te mpo ka bango moko wana nde bazoya na masolo ozolanda c'est-à-dire en tant que vraie mère ayoki ke po déjà ba YouTube oyo vraiment soki moto ayebi ke alobaki nayoki te eza lukuta YouTube fallait oyoka soki ka monde internet emoni fallait oyoka ata yo zana nokoyoka pour sortir il fallait oyoka on va faire quoi on appelle sila on appelle net série moko ezaki belvi na nani moi so ya kalebo nani quoi dinana soit disait dinana ezaki tuta ozomona il va faire quoi obengi bango bazobengo mama sociale obengi bango bana na ngai
na bino vraiment nde na tielaka bino motema hein? Mais makambo bozo sala oyo vraiment ba fanatique na bino bozo fingana eza bien te ezopesa nga jini te en tant que maman na bino un vrai mère asalaka bongo pona ko laver ce n'est pas non obengi o mopanzi po tango abengaka oyo akoya te ozolanda so abengi oyo akoya te en tant que biso bato bavandela internet to bando sala analyse c'est-à-dire abengisi Bellevie aboyi kobengisa Sila ozomona soki mokolo Sila koya Bellevie akoya te mokolo Sila koya Bellevie pe akoya te ozomona ke biloko wana tango otala esala bien te pourquoi tango obengisa bango les mêmes jours bavandi pe baye pe kende bato mosusu bayaka ebengisi bango pe otie bango ka po bato bomona keno en tant que mama sociale asangisi bana ezala ko boza na ndako omoni mwana oyo abondi na oyo me otiki ka bongo no okobenga bango yo oyo aya na yo oleki na yo po so tokeye na age Sila aza mokolo ya Bellevie Sila aza lokola yaya en tant que mama bazana ensemble na mama na bango nde babenga soki mama ya Romo soki oro wana soki oro yango nayebi te bazaka pendant 18 ans tomoni oro wana te ozomona sikoyo obengisi bango opesi bango ba conseil bino bokomi na carré nanga po nde bazana bazofingisa nde ye en tant que mama wana pe mama soki mama oro wana ozomona boza na carré nanga babi na mama Denise pe ezaka mama Olivier mote babi mama Denise pe akoti makambo yango akomosaka lokola mama Olivier mama Denise azala ba makambo na ye ba fondation ya ba bezi ya ezanga tina na ye azalaka kuna te kasi si bazali ozolanda na réseau sociaux te ntango bazokebisa lobi ko emoso nazotala na bi bamama Bobila dawa non ozobo mama Bobila dawa toyoka yango te ma première dame era mobutu oko ozwi mpe miniature otie mpe photo ya première dame okobanda ndenge nini c'est la honte. Mais à l'époque là, non, à l'époque là, il n'y a pas internet ezalaka te oyebi na ndenge mobutu azalaki dictateur namoni ti baluka pala bino batoki na ndako badanse ezotoka po mobutu azalaki dictateur te papa yo moko nano koba meme kaka na epoke ya Kabila nga na yebi ezalaki na motu na telefone boloba likambo azoboya tititi nalingi na nga te yelisanga aobanga ozokomprendre ça oyobela ndeko. Oui, mais c'est la problème ça que mama wana soit disant so mama Denise soit disant mama nini o aza mieux placé ya kosangisa bato mibale no po bafana na bango bamona keno bango baza na problème te ezaka ba mama mibale wana tellement bakendaka na bamakambo na bango balobela makambo na bango on va faire quoi to préparer dîner moko po na Sila neti bazaka na rando wana bazaka Sila bakoboma na makasi ya dinana Ursule nani mususu nani mususu baza misato le fille oyo baza célèbre ozomona na monde na bango ya théâtre baza misato na bango misato wana koprépare po poiso ekomi nde mpe makasi na théâtre yango mama ekoma makasi bato ya théâtre bakomi koboma na makasi likolo ya kashe moko soki ya 10 000 $ obomi moninga nzambe asunga bango babone po babone baza nde mosu babone bayaka ndeti moto aza boye azoyoka nde tozoloba wana babone bafani ça veut dire aza pena fani na ngai nyonso ngai nazoloba omona ngo kitoko ozokomprendre fani ndenge fani aza lokwa aveugle nyonso ngai nazoloba mona yango ka mama olobi osali ye kitoko wana nde bafani ya bazobosana keno osali ye kitoko na retombe nango eza makasi baobosana bazobosana retombe ezali yango tozosenga na fani bafani ya bafani ya famille Bota bolendiseke
bon tika ba mams na bino basala kala po biso toza biso ka simple ba abonné ponga depuis baolinga sila makasi sila na Belleville na baolinga sila makasi mais eza teke na baolinga Belleville te mais na ndenge ya lelo ndenge ekomeli famille Libota abakuku wana na ndenge baguerre na bango ezokota wana jamais na koyoza famille Libota jamais na koyoza la bakuku naza kaka terrain net kaka abonné Belleville asali terrain kitoko natie commentaire na ngai Belleville vraiment mosala esalami kitoko so mpe namoni sile asali théâtre kitoko nakoya natie commentaire na nga bravo artiste osali mosala kitoko nde yango wana nde epesa bandeko na biso makasi bamate eza te mamse oleki bango famille Libota do bakommentaire so bobi botanga bakommentaire bandeko batiaka misusu ko bango mo baifasa yango meme na bachaine baifasa yango nayeba te pourkui batika yango mpo ndenge so moto atie commentaire na sepeli yango te nazala do komaske yango ou bien omaske yango ou bien osupprime yango parce que bafani bazobebisa bafani bozolinga nini bozobosana ke Belleville mutu abanda ye liboso kobanda liboso lobi nango elo te mais Belleville mutu abanda ye liboso mpe Belleville ola mutu apesa sila toko bagout ya kosala chaîne bato nyonso na bazali wa lelo babobo manoka mpe bafongoli chaîne na bango mpe bakosala mosala kitoko ça veut dire bo bazalaki trop pa Belleville ka bango wana lelo ka ozomona le problème ka bato nyonso wana yango omoni bobo na remarke ye acreye bato na ye ozo comprendre Christian bo bazwi bato na ye oyo bazali kosala bagroupe na ye azofula bango mpo basangani trop kaka bato baza pa Belleville kutu bato ya Belleville mi bakende na bango mpe asila te so otali Serge Belleville aza na Serge aza na bato na ye vraiment baza vraiment personnel mais eza na ebele oyo bakendaka pa bango wana batravaillaka pa Belleville bato wana nde bato wana mpe bazalaka pa Belleville bamemamaka Belleville basila koto wana toza na confusion faut pas faire attention mais so tali pe bien bato oyo bajouarke pa sila nde bajouarke pa Belleville ka bato moko wana mais oui moi Belleville aza bato mingi ebele par rapport à sila aza tina bato ebele te oyo batravaillaka mais tosenga kaka bato baza pa Belleville ou bien baza pa sila to bakendaka pa famille Libota be pa baku kosala batournage mpo batika mayele mpo ba Belleville soki baoyebi biso likambo yo kaka ebele meloba ya mokie zala mayele succès silaka silaka ko sila te nini tomona lelo bamusicien na biso lokola baredi soki oyoki redi azoyemba lelo akenda wapi bamopao bazalaki na bajibe lelo toso toke na monde musical fali comprendre même aza ya diversion eza egola ayemba mpe bien mais eza fali lobi mpe fala kosila kopesa bagese baokende po après génération bafali eza bainonsa na bagese nayebi te so c'est ça nazoka après bafali ekei fali lelo fere po so totali bien ndenge ezalaki wera na jibe lelo eza fali na fere lobi nga namonaka ezala gese na innocent eza na innocent héritier watana biso kozala bazala na fabrigas ndenge groupe ezokendele mais bacomédien bakozala lokola bamusicien te succès esilaka bacomédien bakozala lokola bamusicien te po bozala lokola bamusicien bacomédien bakomi lokola bamusicien na sens nini bakomi na baguerre moko impossible boye na nini na fournaise bazobebisa bango bafani bazobebisa bango fani mosu akotindela eta eloko mpo abakisa likolo nango commentaire biso toyebi mondi wana non omoni monde yango etambolaka ka bonka nde ozoloba wana
lelo yo ba succès o soto zongi ba succès oyo bato basala neti ba succès wera sala na mboka partout aza susu nango te ntango age ezokende bake succès mpe ezokita basuccès oyo bajibe basala baza nango te bawera bazalaki soki bauti wera auti poto aéroport eza koyinda nzela eza kokangama me lelo wera akomi koya inaperci aye te ondi aye te baplein wana bakenda wapi soki bato balembaka bato bakolaka bato bakomprenaka bandeko na biso basosola keno vie eza na vie okosala vie lelo mais eza na vie moko quelque part eyozela biso en tant que babantu lelo tokomona sila aza na succès sila aza boye to tozongi kaka no tozongi kaka 10 ans passé ya sila bozomona eza ndenge nini est ce que ayebi ke un jour akozala na ampleur aza nango wana me nzamba mawa nzamba bobongo nzamba ngolu asali bango ngolu bazala lelo oyo bakitala bazala bakitalatala ya bateatre bazala lokwa miroir kwa ya mboka me bamona lokola bango bakomi te bakreaka bamakambo moko boye oyo aye koto oyo aye koto oyo alongo koto oyo o boye mpo sila asali boye sila leki ye sila asali boye bien te aleki ye na nini bamosusu bakoma olobaloba sila kobokola ye sila aleki ye na nini bato mosusu baza basepela la comédie ube barole oyo bele basala bamosusu mpe baza basepela role oyo sila asalaka batika polémique wana ntongo sila afongolaki chaîne te sila baoleka pa belle bien oui basalaki bien exemple oyebi keno eza na dio moko te oyo na banda kosepela ya sila na ersil mama makasi ta lelo nde babebana dio wana ebanda kosala gu moko dio wana nde efula bango dio bato mibale na sila na nani na ersil dio wana ebanda kosimba bango na ndenge ya kosakana te ne babebana poani tala lelo okoyokaka mais source nga selon source nga nayoka selon na tire ya si nini irsi aloba aza na problème na sila te eza kaka baoccupation eleki ebele ntango sila aza na tournage soit disant irsil aoteka ozomona ntango ye akie tournage to ye mpe azopema tala bien sila akoma Côte d'Ivoire kozonga kovoyage kokende boye batournage kokende Nigeria normalement sila namonaka avandaka place moko te so aza na tournage na ye mwa asali tournage oyo aza na Côte d'Ivoire aza boye c'est-à-dire nzambe atomboli ye na kotombola ye wana me ngai likambo mosusu nakondana babiro nde babebisaka ka makambo oyo ce n'est pas sila ce n'est pas tout biro nde biro tokozala biso mibale tobanda kotambola mais troisième personne sa soka koti mamo wa makambo nyonso ebebi basongisongi ebebi baza wana soki bamoni moto avandi azwa ata mwa bainspiration na ye arefléchir ta bien bango bandi kobenga oyoka kuna te baosala live baofingo mamsi kotika te yo mpe tinda biso mamsi pesaka autorisation omoni wana botya sila motema boye belvi pesaka autorisation wana otya boye mpo nde mpe bato balobaka ondire belvi bato nde bayaka kofinga te bato bayaka kofinga mingi kaka bakuku abakuku botika kobimisa sila mwana mabe leka bakuku botika kobimisa sila mwana mabe motema mabe ndoki na baposition nyonso mare oyebi ke sila na attitude na yo oyebi ke parents mpe tala mpe attitude ya sila mtu ashoa bah oui sila mtu asho koma kaka tala bazaki na tuta nani ka bakuku wana nde bayaka kaka nde bafinga
nde bayaka bafinga okuta mutu oyo aza na kati ya makambo asila vandi azofinga na ndenge akosakana te neti mwasi oyo babenga soki tantini dibinga soki dibinga wana tendresse tata wana. mwasi ya kota moko akoma tata mwasi abakuka Sko mutu abongo so aza na entourage na yo tu vas faire quoi en tant que oluka akimia okoyebisa ye mama soki kosala ba émission na o sala me bakombo na ngai otanga kombo na ngai te ozolanda mutu amayele azalaka bongo pourquoi bolobaka keno nini quoi Bellevue atindeka bato bafinga te oui pas parce que Bellevue aza bien indiqué ayebi ke mutu oyo soki azoloba sotali bien bato oyo bafingelaka Bellevue bato solandeli bien baza mpe bato oyo baza na kare ya Bellevue te mais sila bato bafingaka bato na télévision baza bato baza na kare na ye yango manike akoteli ete manike mpe ye kokotele bato bakoma oloba o eza ada mutu asali bongo parce que manike awuti kotourne na chaîne na ada soki 5 tableau batie na rôle moko lokwa ya shege ocomprendre batie na rôle moko lokola shege bato mosusu nde koloba ipare ke eza ada mutu atindi manike afinga sila mais so afingi sila ki abotaka te Bellevue mpe abotaka te kasi yango nga mpe nalobi tout à l'heure ntongo manike akomi kofinga ka bongo yango nga nalobi ebosali ntongo manike afingaki sindi ezana bato oyo obie bamamisi mpe bazalaki babakuku bafamili liboto babetaki maboko basepelaki te alobisi baba babengi ye terminator babengaki ye bakomba bakobenge sikoyo kaka masasi kalikile tutu akobeta pasila ntongo mpo abeti pasila azobosana ke meme Bellevue abota te ozokomprendre alaika place wana omoni place wana eza place ya kopesa conseil meme nga nde naza wana koyaka mama te na bandofinga Bellevue na bandofinga sila mais nazoloba omoni bosa mboka bonjour à toi bosa mboka Coquette bonjour à toi Coquette okotaki awa Coquette azawa bonjour Coquette ok omoni ndenge eza kaka likambo moko ya kopekisa ya koboma moto likambo ya koboma moto eza likambo te bopelisaka moto parce que ndeti manike akomi ka fingafinga te mama manike masasi calcule manike ndenge azala soki ayebi ka oza kaka na problème bakofinga kaka problème wana tomona bata bandeko to Maria Tumba akoma nika bakoma kofinga likolo epola me nga nazoyeba biso nyonso lelo tobandeki kokola batonga oyo babakopesa biso ebebisa bana ebele Maria kuta azali na ezotambola bamosusu makolo ekonda bango bamosusu bakata bango makolo me mutu obe mutu akofinga oka mwana point faible moko boye ozala yango ozokomprendre yango akofingela o ata eloko mosusu akofingela te so oza likolo epola akofinga likolo epola soki obotaka te akofinga kaka obotaka te yango omoni makambo ndeko na biso manike azosala so abandi kofinga yo ofinga otalo te mais azokosila abotaka te abotaki te okotela Bellevue ofingi sila abotaka te mais lero Bellevue ovanda mais akoteli ngai manike mais akofingi so abotaka te nabosani te nga mpe nabotaka te ozongiseli kaka na place yango ozokomprendre voilà c'est ça mais problème ngai po susi na ngai eza bosa mboka so vimbisi biso ekosala bie ata deka esala mwa bie bosa mboka namoni ye deja bosa mboka so vimbisi biso esala mwa genre ata un cas esala mwa banini oyo live ekoma kitoko c'est la problème eza boye eza ke entourage moni entourage biro ebebisaka bato makasi pourquoi parce que leader aza soki na temps ya kokende kotambola na balabala te se entourage nini biro nde banomemele bamakambo oprésident kutu esali soki yo président oza sage te okende na libulu okende na libulu pourquoi babengaka fali aza orkeye ebi babengaka fali aza orkeye pone
Wani. Pour parce que fallait alandaka batu te. Aza trop sur na ye moko. Longola bureau. Fallait ayaka ye moko. Fallait atindaka mutu te afingela mutu. Fallait atindaka mutu te aloba boye. Non. So landi bakoroni fati nyonso na bayaka po na flatter. Fallait ayaka ye moko, atiraka ye moko. Ça fallait akosala une année à saler émission ta 4 fois 3 fois. Mais 3 fois ya émission à saliwana. Mais minduka robimisa na kati wana et lobby si ba ata pendant ata 2 ans. Pour parce que azaye trop sérieux moko aigle. Atalaka liboso, atalaka simate, atalaka niveau ya zo koma. Na pesa amona na moi mobile na coup de chapeau pourquoi parce que amona grandeur. Un grand akipaka na makambo mikete. Un grand azo viser na oyo azo mona likolo. Pourquoi? Yango mona lobi keno batu nyoso batanga kombo nanga o fali kingani batika. Un grand leader c'est yewan. Aboyi na ye keno ekoma ke boke yo sali buzoba na yo oya koloba keno falinda tinta kinga osali ba bêtise na yo ke o falinda salaki boy. Non, c'est normal. Un grand leader mutu aza na vision ye wana tozala bien na batu nyonso. Ya mutu yanga na pesa conseil pa babakuku botika kwa fichier. Neti moi so na tantini soki dibinga wana tendresse wana. Tu vas sentir ba propre mot à tenir na munoko na yo, va sentir que no mutu moko bo permettre nga na moa et ça trop bas, tu vas sentir que mutu alekata na ba école te. Bo tenir nga rigueur te pardon boli misanga na pa façon na le belaye quoi. Tu vas sentir que asolo ba makambo moko boye ezo kokanate na sila. Sko mutu bongo ozana ye na carré ba kolobani. Aya ye moko otinda ye te ba kolobani. Yenda tindi. Apekisa ba moto baza makambo na bango na Belleville vraiment si la escara bango non boloba raté bati ya même singa zana bati ka ata batu mosusu balobaka donc mo bazo ba nde yango na ke ba oloba ki Belleville atindaka te ka bato asila donc tu peux tila émission moko ekoti nango na télé ayebi na émission moko ekoti na télé. Mais bato mona bamoloba ke eza sila moto atinda melem eza te ezomona kasi yango nde lobi eza nango bongo te. Pourquoi? Parce que bato wana bamonaka ye na mutu yango eza loko nde tosala live boy okoti omoni nga tomoni neti tomoni bosamboka za wana bosamboka kwa mwana ebo tonton na eloko na ye ya maboko ozomona sikoyo un jour bomoni nga nazo clasher sur to osali eloko moko boye nakuti place moko boye bazoloba mabe na yo mais bosamboka amonaka nga awa amonaka nga epa arme lourd ozomona amonaka nga place mibale wana sikoyo soki amoni un jour amoni nga place moko boye mais bamakambo na oloba par rapport na yo seke moto atindi arme lourd so moto atindi ekingani bbc ozolanda biloko wana ekisaka mpe mwa valeur ya bato ekitisaka mwa valeur teke yende atindi Christian asala boye yende atindi Christian asala boye mais na conscience na oyebi ke otindi mutu te. Pourquoi? Parce que bamonaka nga na yo makambo nga nasalaka ezokole yo po parce que tozalaka na yo tomataka tokitaka. Mais en vrai dire tu vas dire que non papa maman soki ozosala ba émission na yo to ba émissionnaire na yo yeba façon ya koloba soki omoni ke ngai na kingani eza nango komba kaji te eza nango komba c'est normal na musala il fallait kaka aleki moninga aleki moni pour moninga musala ekende bien musala c'est comme ça ezaka bon comparaison ezangaka te partout na musala il fallait balobaka si la leki mais au vrai dire c'est pas que bureau na biso ebima elobake non oyo kingani non. Pourquoi biloko biso to monaka awa na Afrique nan précisément pe na Congo tozokende na déplacer moke na Côte d'Ivoire tozomona kou tozomona président assemblée de rire tozomona bato ebele est-ce que bato wana bazaka pe na bato na bango te ya kofingana
Pourquoi bango babimaka nde tobimaka boye te? natinde koma mabe toza na bino bango babandaka ka boye koyoka o mutu moko ake lisu babandaka ka boye makambo tila na belvi o ti oyoka ndoki moko boye naloba yango mingi bandoki oyo babanda oloka na butu bango bafongola bafaux compte bandoki oyo babanda oloka na butu bango bakóma na bareseau sociaux bakóma bakoni mama bakoni fwati bango belvi nasila baida mabe tieke koma tiela moninga poison salela moninga bandoki wana bandoki basila liboso ezalaki kata sona yibelanga foto lelo foto ekóma nango pula ye kende na Facebook kende na TikTok kende na Instagram nyonso ekóma sikoyo bandoki bamona mayele esila sikoyo eloko nini bakóma kolandaka bato na bareseau sociaux akobeka eloko moko boye motema esali yo mpasi okomi kobela malade ya motema bandoki baza ebele na réseau sociaux belvi sila bozala mayele bolanda bababone na biso te bolanda bafani na bino te famille libota makambo ezalaki te tomonaki belvi awa sotali ezalaki belvi n'importe wana obilere biso tobandi covid awa na France 2019 ezalaki belvi fani masi na mimi kabongo mwasa de Londres yazalaki mpe na chaîne moko boye 3 chaînes wamutu ezalaki te ya mimi kabongo na belvi po biso 2019 avant sila ya tovandelaki po me bazalaki na problème te belvi azosala mosala ni kimia mimi kabeya mpe aosala mosala na ye moma mpo tokoti mpa fani masud ebela mimi kabongo totikali koyoka polémique te asali bien tiko moto abeti kitoko eza na belvi nga histoire moko tasalaki ana na lela ozotande bapoint tosala baanalyse histoire anani eleki banani omoni bakotisalaka histoire abetaki yango bien koto ala asalaki erreur balaki bakende nango boye koto oyo boye topesa bango baide belvi esile omoni koto mpena kanda boluka ata batele moko ebeba bopanza action osomi ta tele moko amoi te zwa stable panza mpo koto moko kanda panza sani panza ver biso baidela toopesa bango te biso topesa bango ka kanda me banigérie soki esengi role moto apanza parapluie ya voiture omona mpenza apanzi ozo comprendre soki esengi role apanza tele naye totala awa mwasi na mobali baolia mwasi asiliki mpo mobali bien na mbetu te baotolia biso tala manja kitoko partout wana kasiliki alsu bamobali azolula kaka biloko aolia abi nonono ozopendeli ozokosokipe nanga te liconjugal yango ozosokipe nango te mwasi asiliki atombola table abwara pa panzana table kitoko balakisi mpe bazosomba table baye nango bazomonta yango domestique azolota omona mpena réalité obi na koti na filme tolinga biso tozolinga to sila alataka kitoko koleka belvi o belvi mama mokolo kokufa sitaki yanoko baomema bakotika ngo mutu mosu oyo omona yango poubele na gu na ye tokei na monde ya bilamba eza na bato balataka plus cher me bakenda batika babilamba wana etikala bilamba ezalaka balakisanga papa moko asali video yango nazala yango asali na cimetière asali na cimetière mpe na cimetière amoni bacimetière mosusu ebukani naza video yango naotiango namona ntango mokolo wana alobi tala pastor kende etikala yango oyo esali ngai mpasi na leli abi motu ole mosu azalaki na mituka azalaki na mbongo ebele azalaki boye me basundola cimetière na ye ko tombo nyonso ebukani moto aya kobongisa yango aza te
Vous comprenez? On va avoir vanité. Les gens, ils vont tout voir que la banque va jeter. Nous on va tout biso kaka. Donc tout ça qui n'a pas papa là, bino qui bien na Congo hein. Bino qui bien na Congo. Tout na biso ba to vivre ba Covid. Ndala auto so akala biso kaka dimanche na sona mutu le marché. Au Kabwani. Covid est pas to koti bandako. Dimanche wana akufi ndio tena na Covid. Na biso tena ngana koma iko banga kaka boye. Pona zalaki nani. Na komi Covid. Na biso batu bakufi na biso ba Covid. Covid ekoma na bemo ko jano la sida. Zalalo la sida ke Covid. Ça va mettre pas une bakeri. Moi ça motema malamu. Azo edeka mo bazai ka bloc. Koko ala zai na Covid. Covid Leslie. Non, famille Bota, école. Donc, c'est un peu pour ça, bazo ba inspiration ebele bazo ba sagesse moko boye baza na ba idée tele ya créer ba histoire to me ba problème ba place oya ko tani ko finga oya ko sima sila to kela ka boye mama ba futa bino kitoko ila ofuta bino combien est-ce que bakokende bongo ti na cercueil baofuta le problème le baba tokena oka boye toyeba vivi esila aofuta bino conseil bamama bapapa babengana na bango mingi te na balive ezalaka biso bamama tobengana mingi to tokoti na balive tozobenga efale toboma moto biso topesa tu moto. C'est ça, c'est la première fois que non. Pe ba fanatique ya mama Sila ba fanatique ya ndeko nanga Belleville. Bozo landa biso en tant que bato, en tant que baimi, en tant que ba congolais. Pourquoi to créer ka? Pourquoi parce que moni motem mabeso e combien? Ya ngando zo mona poison tambolaka. Pourquoi parce que motema mabeleki bato koto balingi koto te bato koto balingi koto te finalement bozo lukanine eloko mutu moko ayebisenga congolais ayeba eloko lukaka te congolais ayeba ke eloko lukaka te omonde toloba boy pona bato mususu toloba mabe ifale tokotela to Belleville to tokoteli Sila bato asila balobi mabe oyoka te baza boy non mais au milieu des villages congolais lingate muto sa au milieu des villages mais totalaka ba émission ya ba mindele baosala basala ni batolo basala émission babengisi chroniqueur moko to babengisi journaliste moko babengisi baotuna ba question moko o senti que mutozo défendre ata rando eza mais mutozo défendre pas d'abord na cause ya mboka nanu d'abord pour déjà le pays oyo Congo nde tozoteka tokoteka ngo ndenge nini fale toteka ngo na bolingo tata moko mama moko ekolo nde moko totombola mbendele na biso ekende liboso lelo bolamu ya Sila eza bolamu ya Belleville bolamu ya Belleville eza bolamu ya Sila biso bakongole bato oyo tolingaka bango ifale kosoutenir bango kopesa bango baconseil baza entouré mingi na osenga entourage ya mabe mama Sila toza na bango longola bango franchement je vous tape mama Belleville soki oza na bato mabe ba entouré yo dans la vie kondima te mutu oyo bovandaka na ye kondima te keno bovandaka na mutu aya memeloko ka sango ami meloko sango ya bato maman basali boy yoko tu fallait to sala boy non ce n'est pas bien potango yo bandaki lelo oza Sila bato wana bazaka te tango Belleville lelo akoma Belleville bato wana bazaka te
osomo bato wana baye koya mpo bamoni ke belvi aza belvi sila aza sila soki tozongi na 2001 2002 sila wana nani akopusana pembeni na ye to belvi wana nani akopusana pembeni na ye mutu te. C'est-à-dire tout le monde là c'est flatteur mpo na nga bango nyonso bazoflatte bino parce que badiembela na bacouloir na bino wana mais lokola nzambe alola apesi bino bacouloir wana boyeba koprotege yango boyeba mpe ke bozo enseigner mpe masse bozo enseigner mpe bana na bino o bana na bino bo enseigner bango nini na bana oyo ya biso tozobota lelo bozo enseigner bango nini siko ntango boko enseigner bango n bango mpe bako enseigner nini exemple nini bakozwa ya sila to ya nani ya keno sila azaka na kana ye o nini azaka na kana ye oke mpe mokolo mosusu mpe bovandi boye bolobi keno tosala nanu rôle moko boye to créer nanu pièce moko boye bato oyo bayokanaka wana te oyo natangi 4 personnes wana bajouer nanu rôle moko nanu bango 4 wana bamama poto bazolanda nga oyo batindaka bambongo oyo mpo bafingela bango bato bokosangisa te bambongo en plus mpe so otali na okende plus loin mamu bato oyo batindaka mbongo wana eza bamama bafemme sel oyo bakotisaka bajigolo na bandako na bango nde batindaka bambongo ya bongo bokosangisa mbongo bikeno tozotiele bino pake ange sila irsile dinana belvi bosangana bosalela biso pièce moko bo po des jeunes ezana baza top modèle na biso ba artiste na biso tout le monde balingaka bango bosalela biso pièce moko boye ya kitoko totie mbongo na biso nje yango oyo esika botinda bambongo wana ya kofinga na baninga ya bafingelo mutu tel mama okomona keno pièce wana ekosala bango base ekotekama bato bakozwa mpe mbongo bakokanye mpe ebele so moko nsima na bango ebele mabota ebele ezosongama nazotala moto lokola belvi kandi bato ebele bazosongama nsima na ye mais bato wana baya baflateri te baya mpo un jour arrete te mpo bamona oyo aza nango wana lelo te lobi ezalaka mpe mokolo lobi ekozala bato mosusu mais toyeba façon ya kovanda peuple congolais toyeba façon ya kozala ensemble uni totika division ya biso moko oyo asali boyo oyoki likambo ya moto pesa moto conseil en privé bengai en privé yebisa ye ndeko na nga likambo osalaki nasepelaki nango te mais soki nalobele na ndenge moko ya mabe limbisa non c'est normal le congolais ayebaka pardon te kosengaka pardon ndeko na nga na kati yo te ntango moninga kufa mai ya miso nde kumobili mai ya miso ebele komi koregrete ere ya mbeyo suza kei bapesi ye bambaunaka te na batournage mais lelo belver akufia tala nde bazolela ye eza na bolingo boavance bokende wawa lokola ndunda na wenze ndenge etekamaka boavance moto aza problème na bino aza bino na bino mo boyokana balobi boyokana eza te kimotema mabe eza makasi na bacomédien tozoyeba te nani azomona nango motema mabe eza makasi kandi olobi wana motema mabe eza makasi attention motema mabe eza makasi na